Tonton de tonton, John Moki, je te jure, oui, qu'il attend un message à TikTok. Ah, le pas attend un message à Bilo, franchement. Ta TikTok n'attend un message à Bilo, je suis trop Facebook là. Qui n'a pas habitué, c'est pas normal. Eh, kabongo ni Clet, ne bisuna na de chombo. Sko chombo ona sela ka TikTok zaka chombo moya Samsung boy. Yangoyo. Nakokala ko chama filter te ba nini te na TikTok. Na ça raka normal. Na cha normal. Donc na deux téléphone sou yango sela ha. Facebook. Kota TikTok pe pona tika bino kimia te yango na chaka oyo. Donc, nous avons deux téléphones. Quand vous avez un téléphone, on a la TikTok. Il y a un téléphone Benza. Quand vous avez oh, son téléphone. N'a téléphone, il y a un canot. Il y a un canot, il y a un vendeur. Entrez, partagez, mettez vos j'aime. Gloire Lucasi. Bonjour. Entrez, beaucoup de tapena ébélé avant la banda. Et puis partagez, mettez vos j'aime. Entrez, Penza, partagez, mettez vos jambes. Ici, c'est Fali ou rien. Ici, c'est ma vie, c'est ma carrière. Donc, je n'ai pas le temps à perdre. 2 minutes, dans un autre jeune, on va dire que dans l'amour qui a bon, c'était l'autre côté. Fanta ngi tika mukie na melona langi la verte, je ne veux pas le faire ma vert non melona mula. Bon, on commence. Maintenant, on va au côté beaucoup de caca. On peut voir la semaine côté la cima. To bandine et bandeli. Premièrement, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à ma warrior Nyonso et Monte. Bonjour à le fidèle de Jaël Show Nyonso. Et puis bonjour à l'équipe Yafali Mobimba. Bonjour à Gauthier Mascotte qui est mon producteur. Bonjour à Annie Kilokyo, la top modèle. Il y a Edo Bila, le billionnaire de London. Bonjour à Mère Kabichi. Nathalie Lunkunku. Kilo Lorachumba. Rodi Kinama. Et vous avez Gina Taylor. Donc, bonjour, on va tout basé en ligne. Salut, salut la capricieuse de maman Nadine. C'est Kabongo. Kobuka na te na pena na ba chombo. Donc, on a ce qu'on a ramuta ba vantarté, na ramuta ba fierté. En fait, Babylon, obilo bo surtout qui est là. iPhone, na penza ba téléphone kobuka na te na tambola lokwa moi PDG mo ba téléphone le kepi na sac. Parce que pour travailler, donc c'est ça. Oh, moi, Jaël, de nature, je ne suis pas problématique. Je ne suis pas problématique. Une fille bien, sauf qu'il pose un problème et a passé. N'a fait qu'un trop, n'a bien, n'a play. Mais so bandinga mabe na zoka temps pour nous répondre. Lelo oyo place na outil. Problème est pambo. Problème est pambo na biso kocha pourquoi? Pambo tendresse oyo sa nini? Oyo mtebi ke na place mabe. Mamulo so mabe. Oya lesko sa nini bébé? Oya te. Lelo oyo place na outil. De là au place na outil pour na comme place na za, ça dit que na joué l'intelligence, na sagesse. Pour tout le monde, Range Rover, je t'aime beaucoup. Tambo LS, je t'aime. Nana Hippopète, je t'aime. Place na za na place na outil. Vous excusez moi bata mabanga vous en asti solo après na ko dédicacer na ngabino nyos. Place na outil na place na za lelo. Na raki déjà mutumo be fona li mon internet. Il faut na zanga business au sala. Il faut na kota libala mo bocha ba jamais belé puis ba partager belé parce que so bocha ba jamais belé te ba signaler yango e kata biso
botia ba jamais belé botia pe ba partage belé na ndenge pela makamba YouTube ezo kendeli nga pa na tikale mutasuka j'accepte puis na ndimi na tikale pena mutasuka parce que na kutele na papa mwana moya ndoki ya motema mabe na kota na famille mobe o bakota te famille bazoka o nyati lokolo otikali na talon na koma ba problème na batu nyonso na ba fille ya poto na baneni pona wela mutu mobe aza eloko te mutu o biso kutu tozo pesa ya opesa biso te famille mobe o biso to ya o soutenir o bango ba soutenir biso te ya intérêt mais le quoi basi to za baso mutu o benga ngano finge mabe na linga boete bon ça normal so na bandi direct te bo benga raté so kana bandi direct vous m'appelez bo benga la nga nini na tuna 1000 fois so na bandi direct vous m'appelez pas so na bandi direct boye bo bengi tango lo kwa biso to za ba kizengi basi to za ba zoba sikono zo la musa batu nyonso po no tsolo la pembe tina koma pembe no kanga photo na fali tina fula malelo tina zala na nani oh na Gauthier mascotte na ba Ani Kelokelo na uti musika alors na olinga muta blagele Gauthier te na olinga mutu afinga fali te parce que photo kaka ya fali et sali que na koma place on azo koma wana na kolinga mutu abungela fali te parce que moi je suis là mutu alinga finga fali po abebi selanga makampa fali na ko permettre ngote na ko permettre te moi na travailler na victime te mais le quoi la kaka combo ya fali na photo fali eza couverture ya vie nanga na kolinga nanga muta perdre na perdre pas fali te pour na protéger côté moi besoin et kozala te pour tata nanga na mama nanga na bandeko nanga mutu ba comme ça na place na zate papa nanga vana na fui du sina mama nanga na bana nanga ngam na zwaka mbongo na tindaka ngamna zo kambongo na tindaka alors mbongo na bango bakana ko zwana Western Union eza mbongo ona zo zwana sima Gauthier mascotte na le nom de Fali et ce sont des warriors suprêmes on likolo mutu bo sala gel zala bogel zala parce que tu es une fille bien alors on lingate na zonga na de bien fona kota makamunyoso ndena vandi boe na zaka pena maréchal de l'équipe bino nyoso botab son équipe nationale Nazaka maréchal to pela biso nyoso. Donc on a linga mbali na l'équipe nationale na linga na bima pa na Roger na vanda nda komona Roger. Wana eza vie na nga ya ki chroniqueuse. Tant bêtise les kaki na bima na ndaka Roger Karim mutako bisana ndaka Roger te. Mutako bisana ndaka Roger na benga ka ketika nga eza zoba na toloba na sute. Je suis en plein direct non mais na internet c'est bête make Karim mutako bimisanga na ndaka Roger. Karim tabimisanga na ndaka Roger te. Mutaka ko bimisanga na ndaka Roger ezaka mwana na oto beba na wana o matoi pepele wana na bimi na ndaka Roger nazwaki baisse yo osana te parce que bimi na libala mo boye olongwe kuna il faut lukasko o s'en sortir mais ba camarade na ngai ba sekanga comme d'habitude na zaka kwa zoba babanjo tonganga nzambe lokwa zaka côté na ngana yakuta no honorable na ke vanda sko na ma campagne nga za moi so ampesa nzanda basoso na tulana ngati nga so mbala linginga falinga nga makasi tant na zwa honorable mutu moko te apesa honorable linga na canal na yemuko ni camarade depuis na banda vie oyo nanu camarade apesa nga mobilité Dieu me voit au moins que crosser nga makambo nanu camarade pesanga mobilité na zolo bango à haute voix ke na fani boye camarade ayelinga mobali zo mobali obokomi mwasa mobali ndako moko nanu te na linga mibali na nga moko na ye na mobali na nga na laksine bakama mikono komema na mutu tel mais camarade pesanga mobali depuis na zana équipe nationale tina longwa mutu moko te olobaki pesanga mobali na zana na connaissance moko na vie na nga connaissance moko eza kanali cho ya vie na nga muta pesa nga connaissance wana eza Cynthia Wadol encore kuti kolobongo tenga na lobo na YouTube na saka piaka Cynthia bisinga zo numéro oyo ke ne pas muto azana ville au Kabelo Mbongo na bengi epe ya bisinga c'est Jaël oui na tuna ka Cynthia bisinga olinga na yo makamba ba mibia ba copte tout et tout mais na zana besoin inviter na Goma na talika Goma
Deto yo kaka goma ko banga na c'était no ya goma te. Abi OK kene na ville au mona muta bureau na ngazawana apeso enveloppe c'est Cynthia Wadol. Na kepe na ville muta pa pesi nga enveloppe na tangi pe bo 5 feuilles. Na beng pe Cynthia muta ka benga $500. Na si mais muta ngol na ke goma ebisinga wana ezaka yo na bino kena goma te no banga. Na kenda pe goma te na matapa avion te. Wana eza connaissance na sima Cynthia na zo $500. Mutanga benga na goma na kena na pe goma te na banga na nga. Mais na bureau na na zo ka 500. Moi na batu Cynthia Dieu me voit na kabele ata difre katana te aboya. Abe a chose ba piaka na oluko so ba bilo na mikimki. Ngana na nga bien. To se soutenir nga no mutapesa nga mobilité. Maintenant mon thème monene onzamba pesanga même chez nous dans la famille nandima bablo musu ezanga te mais babambi yango o mo peke eloko ezanga te mais balatisi batunyo soke ezaja eloko na loba mingi loko na ve liboma osani omeli mais omona mutu mususu mutabetelenga lisolo ana maintenant yo loba nanga ngote na famille ti to samba boye mais yo to bisenga non loba nanga ti na longwe équipe nationale na lingi honorable na kefa na ma campagne pour no lukaka ko sunga matoi pepele pour matoi pepele ngam na ze mama na yi ngam na zo sala yi po zala matoi pepele na ke ma campagne batebele ba yakate me ya ka chaque jour na longwe wana na nde na yo zo ndako na lingwala na bandi ko mata na vie maréchal de l'équipe code ke zongi ya wili mushena zo sasa ko kabambongo ba choisi ba tout na yo kutana na mobile ndoki o biso basi de fois nous sommes de bêtes yango ngai côté bombandeze ya basi belé na comment ko préférer na quitter parce que distraction ya bombanda et perdre biso basi temps mobile on perdre temps te mais yo na ngai to ko perdre temps pour to zona de loko mo bo to mona ngo sucre soki to humeli na temps na biso mbalende to leksa tango ye a perdre temps te tellement mobile on mona ke ya sa danger biso so to mi ko investir pa na ye pour la ko luka ko wela na ke asananga to perda bambongo na kopo ya buzoba na opesa no conseil de fille ponga na zo maelo ezinga tanga mobile azoka su $50 na loboko na ngate ozala nani soko senga ka mbongo na bloqué yo oda kizengi muto oyo kabeke mutata na goma me yo loba makambo buzoba muto va ngai mobile sona aidé suka $30 bébé je pas d'argent soit $30 chaque crédit. Bébé, je n'ai pas d'argent, j'ai $20. Na vandi be mobile mo ba benginga oh maman biso bela envoie-moi $50. Ma kamone pa ngel le kara susuti. Na sana tawana te. Ngamona na bala ngami bale bale mbongo nga ngana ke ko peso $50 $30. Oh ba lie koka no peso te. No ko peso te. Tango na yo zwa siko papa ba gaga. Place shit na ngasko ya vina ngana kufo kwa masirika popo za poso yoka masolo boko yoka siko tina koma pa Karim tina koma pa Fali tina koma pa Gautier ngamo sko na mi lobela popo so no matière te ngamo ko na ko mi pesa no matière tangu na lingi papa gaga batu nyoso ba boyaka batu tu ba yebisanga garso azong sa ba fisima mais le quoi basi to za ba kizengi ndena kena ko lingai je tout donné dans l'espoir que muto atanga ozong selanga nzoka zane ka bandi de mobile masirika soki lelo ba masirika pe ba kufa avant pona Orlando Christian apesa nyonso ya vie pas Christian apesa bolingo sincère apesa mbongo apesi ko bota nyonso mettons mobile azui succès na sima na ye mobile comme ça ba basi na kombo na ye papa nande masirika yo kenda ngola ayo sala na wakana kite ayo zongela batana tinda kufi mais une grande partie ma be ou ta pas Christian na mona Christian tongela masirika ta tombo na mona ta mémoire ya masirika Christian salango asalango ti mais basi le quoi to za ba bête vivant na mensonge à mibale tango au mona réalité net tu vas comprendre que famille ma bé mobile mo boya ko déstabiliser basi français belé yon ko linga mbala mu alobakate mu bando ki bataba mu linga mobala lobaka so likambo za lobby so loko boye je ne veux pas de ça ozomona ke nazo deal na mutu mo boza open asa ouvert bato ba lobakate basaka mu mona malamu bandoki
Nande na souka lelo babéanga massou chez les parents par Karine. Pour na Christian. Alors si on a fâché no banana na likolo. Tina kitina si. Na tana mbongo te. Bambon na ngamba YouTube a passi. Mais je donnais. Toke me la boy a chaud. Na tana mbongo te lobby no mona jomo bono ça c'est ba CV. OK lu comme ça la pona nga. Christian za mibalo ba vana na ndako moi il faut que lukela ye oyo pesa ye. Pour ça la CV li boso avec comme ça la nga j'aime ça ça CV vie pas que comme ça là. So landi makamba Christian otika la mwasha boy. Okoduki yo fo luka po ya zwa. So ki lelo sala na tiki nzamba sunge pa sunga bana na avenir. Mais asala ba fille belé ma bé. Alors ngai na za femme forte nga na trebishaka na telemaka. Nga na trebishaka na telemi na futika la place na zate. Ingrat que tu es, lelo tout le monde m'a insulté. Pour na lingaka jomoro boya ya zoba ya gigolo. Ya zoba ya gigolo. Na vandi na kin dans l'espoir aux joies, ba espoir est belé, ale ngana comme le comme sirika de ngana rata ko za masirika de ngana za déjà bembe na cercueil. Makamo boyo kaka, oh j'ai l'autre masirika au nom de Seigneur Jéhovah Dieu tout puissant. Mzamba mama na ngai, je jure aujourd'hui na okene ka na vérité. Na mataka bis na kenaka na bateau, nzamba batela ngana ba avion na okene na vérité. Soki kali na benga massou chez les parents, et ça pour na linga garçon mo bazong sanga visima. Batu ba bossa na ke na zwaka na sima mbongo na zwaka banko ba kode na ngapa ba wili musheni na zwaka ba kode ba jojo mandiki mapata na zapina ba joueur ba kabela kanga tout ça les gens ont oublié vite na deuxième na zongi chez biso pour na ndimé garçon mo boya jigola za pembe nanga nga la na lota masiyoka 2 fois na vie nanga Dieu me voit so na kosi na kufa na lota masiyoka 2 fois na ucho bota na lali na chambre na zaki na chambre munene na la kanga na mwana na lota Joël Masirika atelemi pembe na ngatu na Joël ouais Christian so na kosi na bota gaga nzambe na likoloka Jéhovah Dieu tout puissant o apesa nga bana na sali sumu na miso mama na nga nzamba mama na nga nzambo a protéger kanga na kufa 2 fois na mona suspect na bengi mama na bi ah non l'autre bando mo je ne comprends pas. C'est là où j'avais vite compris que non faut na tellement ma bonne il faut na 4 cordons ma Christian na sala prière na sinza mais soki azana ba lien na ye soki azana basi ba lela pour na mbongo na bango soki azana ba lien famille soki azana makamba sana masika Seigneur Dieu tout puissant na 4 cordons ombilical wana moi je protège mon enfant ya sana makamuna ye aiza likambuya mon enfant na mobali opolani na poni mwana na tiki mobali na 4 cordons ombilical na seconde nde bomona na benda singa. Mais mouton ya fingio aibi ba réalité oyo zo vivre ta na moment wana Karine on sait mission na ndaka fille ba on finga nga massou chez les parents mais na zo calculer parce que j'avais trop de problèmes mouton comprendre nga wa zakité no beta li solo pa nani no beta li solo pa nani na sakina la seule personne on a dit qu'on se confiait à l'époque c'était Nadège. Ao consoler ngai gelitika okwa kufa na comme le kwa liboma ozongi pa bino mbongo na onyoso mina mobali esili mbongo nyonso succès esili yo na zemina na kabelo so na raison nyonso na ke mutoyo na sale belé pona ye azui même visa na passeport na epona nga mais afandaka afin na kin otonganga et puis ça daso belanga téléphone na miso batu na Turquie j'ai laissé so kabelanga $100 na yo les ingrats qui te racontent la vie j'ai laissé so kabelanga ta $100 na yo les ingrats nzamba futa yo même pas aujourd'hui même ta sœur va payer ça j'ai souffert na lota Joël 2 fois na bomba raté 2 fois na vie nanga na tika Christian na préféré na zomwana et puis je prie Dieu tout le jour leur lien ya famille et kota pas mona na ngati le quoi nga na kata korbo Christian envoyé $200 na Western Union comme mon bébé azaki no mukina ben ko 500 mbongo Christian na mona na ngati na ebi moi sini na pesi mbongo te na moment wana basi nyoso Christian bazo luka nga tête nange kweya bazo luka tête mwana nange kweya moi sia mayele na sakini na boya kimbongo Christian pour na yebeke ao salate ba mbongo wana ozongo pa ba makangu alors na yeba te likangu nini oluka mwana nanga kita na boya kimbongo na yi e kote na njota mwana nanga na zongsele $200 na Western Union lelo na zongi Jaël na za Jaël te nga za mwasi na koya kana ngati so na koyi na hotelema alors na moment nyoso ya pasi wana
na vana na hôtel émission pas afi na mona Karine na hôtel émission ah yo na kutu massou chez les parents il y a sans problème il y a sans problème il y a ke babeba ni na Myriam na yebi ke Karine na umela na batu tant bon sanga na zana soni parce que tout le monde Karine na bema na batu belé parce que ngisa pe na batu belé même na Gauthier mascotte ba beba naka après à un temps akomo boka Gauthier mascotte idem na Chancel Mbemba ba beba naka même Fabregas na yebi ke makambo na kota nga ngo troté tant bon sanga na zana soni ba sa bon ba na poto nga zanga na Congo et ça un pied dedans un pied dehors to vendre to maîtriser il y a sans problème. Nande ya Myriam asalanga ba trahison na vie na soka conscience ka pe banana mutu pona mututi na teli oh ya Myriam okuta selanga sous trahison oh na bendana na fanda vous comprenez si qu'on a un moment on a la mona Karine be massou chez les parents ba tout ba yokango ba tout ba sonje na banga ko répondre Karine te na banga ko répondre Karine te Karine a pesa na mobilité na vie. Dans un moment difficile à rejoindre à sunga ndenga na sunga ke moralement tant ba boina na senti batu nyoso baza na internet nani a côté la Karine na vie na makambo ya basi ya senti lo kwanga nani a sala défense ya Karine ya vie so ba problème est lié c'est Jaël toi qui mise sur l'équipe nationale toi ma senti zo matezo kita nani a so qui monopole la pouvoir ya ko écraser pour sentir fanda kimia c'était moi je faisais ça parce qu'il a l'autre intérêt à masananga azala bien batu tout o ba commentaire na bato ba lobaka bazala te na moment wana menga na yebi na za mwasi lo kwa na bimena ndaka Roger na yebi douleur wana na passion o kabwana mutu et puis on lekelo na TV na mona ke kamana nga sa dépression et senga siko intervention Jaël Show ninga na yaka ko sa défense pour na yebeka na moment difficile ezandenge pe afi azoka défense ya Karine na poto to ba boyana na garçon na soki na bossa comme na soki tigre afi falaka a renforcer moral à Karine parce que ezalaka bongo soki uti boyana mbali sika foza na camarade oyo akopesa force siko e banandenge nini na ba problème no na uti na vie je fais presque 3 ans l'Afrique du Sud na vivre ba réalité on a encore vivre té na mutu mo na otikala na fandi kimia na sali boye na okemba moralement c'était ma mère azo soutenir ngai ma mère azaka wana olobi nini gel ko landa batute gel ko sala boete c'était ma mère na bande ko nga bazo renforcer nga mais na vivre ba réalité oyo kokate na vivre ba réalité oyo kokate si on n'a pas passé dans la route dans la réalité eh ba benganye na ndako eh asana ndaka fly na longo na ndaka fly na sali boti na voyager na kotikini nga tout le monde même dans ma famille ba moi que ah Jaël vraiment et Sili boy mais quoi c'est na espoir que et si la té na zone qui chasse antiki monde lelo na banjo zo mo ouverture à vie na talaki ba voice à Karine bien té na yo talango ce qu'on a butu na Siliki quand il a ça qui émission à s'excuser, est-ce que émission à s'excuser, bah voice one est na TikTok, et beaucoup de gens battent les messages à Karine ou à s'excuser ta, pour ça na YouTube, mais les messages oh yé tika les na TikTok et ça partout, pour na nini, un camarade oh yo comme ça ndeko, oh comme on est na niveau wana, pour na nini, ndeti nga Jaël personnellement na sala Karine et l'autre. Tozaka na ba guerre nande to sangani tout le monde ba kanisa quoi j'ai lo banga Karine na banga Karine te pe na kotikala ka ko banga Karine te Karine asombelanga Karine apesanga mobali te na vie eloko mwasi ya banga kana vie camarade apesa mobali ngai camarade na apesanga mobali te Karine na apesanga mobali te eloko to banga ka yango wana mais Karine apesanga mobali te o to yeba ne saka ba secret to kofinga na yo bima mobali bo yo ko bima mobali bo yo bima mobali bo yo ko bima mobali bo ye muto ko sana passe parce que le marié moi je ne suis pas mariée nazana nundumba ponanu na balite na koza leo nazana Jean nazana Junior nazana na Paul nanu na lati alliance te soki nde na lati alliance na ko banga guerre parce que belle famille to famille boye ba koyoka nga mais nga za marié te Karine za marié na fête à Karine j'étais là na fana na cité verte musika. Mais non, faut ta transformer dans quel tilingwala na fait ta Karine, quel sacrifice.
otali ata énergie ya muninga te nga lelo nazolia na sima ya Fally yo ofinga Fally na kombo Jaël est-ce que ngai muna fingi si Fally Jaël ofingi trop Karine tango banosa baguette Karine yo ofinga Fally nga nazalaka te tango ofinga Fally na loko ta motema nota est-ce que aujourd'hui ne osutuka ke Jaël muta fingi si Fally tango yo zo finga Fally tantine Fanny nga nazalaka nona makambo nota est-ce que lelonde Karine osutuka ke na finga Fally pona Jaël o sala ka continuité ya makamusho sala o finga Fally tantine Fanny o finga Fally yo moko na direct mo bosala obi o finga Nana Ketchup o loba même na Fally ke Nana kutu nenga zabon akamwa kandengo bimana basi libanda po ata lelo ko nino ngoyo okenda sa basi libanda wana eza benjirte wana eza benjirte wana eza déjà o finga mutu nzoto na ye et ça déjà benjir tango bano finga Fally bongo nga Jaël nazaki na ba YouTube ko kote la Fally te tout cela banenyo so finga Fally ba tantine ba eloko nino za ngona sama kolo ke ko laksa basi kuna Nana kutu boye Nana lesbienne on a de vidéos est-ce que nga muno yo finga sa Fally lelo tango bano finga Fabregas nga na chakata liloba mais pourquoi olingo bebisi la muninga place oyo monique eza ouverture à muninga. Pourquoi on sait les missions na se à Kanda, to na se à Kwiti, pour na robebe c'est mon. On veut qu'il y a des warriors au bako silika ke Ogel. Neni Karine on finga biso yoko sa défense. C'est que yona Karine boyo kanaka. Non, ngana Karine to yoka kanaka te, pour na ko finga Fally, to yo finga ngana ozong sa boy ezala kate. To yo kana te na makambo na ke ngana bando finga Fally, yo bando kumsa Fally te. Fally c'est mon grand frère. Quand Karine insultait de musicien, quand Karine a zo finga banana boduga, tant a zo finga papa di ba ngana zaka ko finga te. Ngana zaka ko finga te, wana ngana zaki ko kipe kaka makambo na biso ya ba YouTube na bana ko finga te. Mais aujourd'hui le photo Fally bimi. Na lobi to mobile mo bolati ke j'ai la fingi maman Ferré. J'ai la fingi maman Ferré. Na ça na poste ya preuve wana. Parce que bon là tu comme obino boli bola tango ngana sala émission nga direct si vous êtes pas intelligent ça me dérange pas ngana sala direct na lobby bien na ba propos ngana sala direct na Brazzaville je maîtrise bien mes propos na lobby ke bino bolingi ko finga Fally bo finga ka Fally maman Fally akufa je m'adressais à Yann comme tonton promo Actu du net, émission na lati vert. Na sala ngona braza na terrasse à braza, ya flat. Na titre na ngona komi Actu du net yaka. Na bi Actu du net. Yo ozo finga mama ya Fally o ya kufa. Ozo traiter mama de Fally ndumba. Pour le lobo bimi c'est le papa mususu. Mama ya Fally a kufa déjà. Bon bana ko finga mama ya Fally ke abimana papa mo Fally o papa a kufa sa papa ya Fally te. Na bandi ko finga Actu du net après na sisi na ebisi Actu du net na lobby bile bo finga ka Fally oyebi combien de ba mama ya ba musicien ba bimina ba musicien na bango ba mama ya ba leader ba lali na ba musicien ya bana na bango o ba kimisa mama bango poto pona soni j'avais dit en général jeunesse nanu na sita komo ya ferité na calcula même pas ferré na yebi mouton nga na zako boa ke la jeton. Comment bino bata faire beaucoup que la tango ke j'ai la fingi biso. On dit bozo luki na ngelo mo boe ka po bo yamba na moko. Bota ka be mission bota ba contenu vous êtes de bête ou comment. Émission nga je me rappelle na la qui vert na le net. Na lobi bino Actu du net. Bo finga maman Fally bozo finga Fally bozo traiter kaza mwana ya papa wana te. Bolelo bo ka bola Fally na ba etina. Pourquoi? Bon quand c'était que so bo finga Fally bon ils ont changé Fally logo te Fally azaka Fally na bane ko s'attaquer na Actu du net émission nga ezalia wa so bo kiti na CA bon na ta vert na Brazzaville na za s'attaquer na Actu du net makasi parce que bango mu basala ke mission trio balobi ke ce qui Fally akanisa biso te tilelo parce que comprendre que makam to loba eza vrai yango na yaki ko répondre bango ke comment bino mibali bo fa na komo muninga bino mobali boloba ke bosa netre mais boye bo finga pourquoi
Nabi oyebi combien de musiciens ba maman na bango ba bimana ba musiciens na bango combien de leaders ba kimisa maman on a poto pour la sonne. Allez après 2 jours na comme on a zoba moko bo aleki dans le news des stars a changé ba propos na nga alinga latango comme ya bango que j'ai liozo finga maman faire qui a bimana Nicodème. Est-ce que c'était moi Jaël on est pour s'attaquer na journaliste wana comme vous êtes de bêtes vous s'attaquer na nga. Vous voyez yo journaliste est-ce que j'ai la tangi comme maman faire? Est-ce que j'ai la tanga qui coûte ma faire? Toi j'ai la baneko tanga azo swana actu du net. Comment un journaliste ko bima lobi que j'ai la lobby na faire et bon là tali kambo za binoté. Bino baby mouton na calcula qui baby mouton na zaki olobela. Vous boyez bité allez bon là tiango et comme il est solo agana osani. Ngape na yesko na à la guerre comme à la guerre. Tant mato il pepe les filles on est mato il pepe les wana zanga passer bien passer sombre. Aïe sali de force. Donc fille va dans la droit ya ko sala 7 8 émissions yo finga fali. Ngana fana na kangana ta ke maboko place ngana o gagner lipa na nga na tala ka fete ko finga fali na TV kangi maboko importance na ezanine ta on a métier grade que naza la fofo de fali la larme de fali chanteuse warrior et la kisike bal nyo so fali na ko calculer yango na ko salela et défense mais na ko calculer nani na opesa makambu na on opesa makambu c'est pas tout le monde qui na opesa makambu non. Allez, bino so va répondre bino tant ou fivet ta sali sortie médiatique ayo finganga atie photo fali au finga Jaël pour vous bokanisi qui est ce qui fivet ta finginga na komba fali ndeba ta fali ba ko bengana nga te bo si bo finga fali avanga o bo sala na bo linga ndesiko bo bengani sanga ko to saneni to finga fali na komba Jaël po fali bengana e pembe na e azata o dasa photo te ba warrior ba bengana e ka o fingi sa fali. Bon ça là fallait timba équipe a fallu timba entourage a fallu timba et puis que nyonso na bon ça là ezake boza motema mabende pona nga bon lingi ngande na évoluer te na bimate yango boni bo bano finga fallu du nouveau bon ngai na sala emete côté na bango ba tout ya fallu ba yebi c'est comme ça ba yebi ke bo banda ko finga fallu avant nga parce que bo comme chesko elongi na nga po bima ke aigle bazo finga pona Jaël aigle timba a finga ma trop bino bo finga ça ko finga primaire na maternelle o ya ko finga ya université a sa zwango akolo bate ke na kanga photo na yete po bino bo finga pona nga ayebi YouTube bien aza mettre plein fallait ça mettre plein ayebi ba comprendre nyo se zoleka on comprend que petit tiers maouin bozo via muninga bocha yango na sali tuka bolingi muninga a épanouir te bolingi muninga télématé tout de moi c'est mauvais faut pas attaquer muno soza pembe nanga neti Gauthier mascotte a sali nini Gauthier mascotte a sali producteur ya Jaël o azo sala ke na zo moi 10 francs na vana na Kinshasa na vana na kina mona déjà camarade moko assumer responsabilité na Kinshasa bo fika ngabino so maso chez les parents na ozombo te dudunu o wapi soki Gauthier mascotte ti na zongi kini boyebi na zongela ki ya kobeba ya tema bele ona komo batba komo benga tinelanga savon na komo ko saba ba nini ya savon ba commande savon o lokwa savon zangite Pani ba moni poso ya kitoko na komi ko tinda ba savon ke ne France ke ne Belgique ke ne boy so na za kini na bia na ko tambola te boza na tina mwana so ba savon ke ni po Gauthier mascotte wana musée Gauthier mascotte kali na komi tina niveau finge PD muto aza responsable Gauthier a produit ça ba musicien belé Gauthier mascotte. Si je n'étais pas sage, na ba propos ya Gloire Olangi, nangana quitté Gauthier mascotte. Il y a des audios au kutu ba tindelanga na téléphone. Et tala Gloire lobi boy Gauthier mascotte boy. Na bi OK, bo sabe mission total si réellement Gauthier ngo azana ba secret na Gloria. Biso so toni so découvrir ce qui réellement Gauthier ngo azana ba secret na Gloria. Be mission ka se sala matongo na Gloria ya skona ba secret azana na Gauthier. Et bimate mais Gauthier mascotte wana karina fingi PD Jaël karina bandino ko finga Gauthier mascotte na likambu ya falite muto azomi benga camarade nanga afingi Gauthier mascotte na likambu ya falite afingi Gauthier mascotte na likambu ya Kofi donc tango yo sa défense a fali normalement ka yo sa défense a fali osaka na posa entrer ya matière mais ozoki ko finga na Gauthier mascotte na likambu ya fali na likambu ya Kofi ngai na swani na presse bakali aleki na TV na swani na presse bakali ngai na ko défendre fali simple ko défendre nani
boza bakizemi. Simple ko défendre Fali, na ba propos ya Kofi. Simple ko défendre Fali. Mais Karina yana buto asale miniature ya Gauthier Mascotte sans pour autant benganga. Que Jaël a ofinga Kofi. Gauthier Mascotte do tinda yo eba yoka na Fali ba yoka na Kofi yo tika na Sony. Gauthier Mascotte ana kutaza soki PD. Gauthier Mascotte na likamba Fali te parce que so na bile kamba Fali na lobake o côté li ferré. Bon na likamba Kofi. Est-ce que côté les peka ferré parce que moi nazaki na ba compte à rendre na Kofi. Mais au comme na niveau lobake bon Kofi mtazo futi la Jaël ndako na kini. J'ai relation à Kofi na Jaël ça quoi relation na Kofi te Jaël azaki danser sa Kofi avant na kacha Montfleury. Karinga avant na kacha Montfleury te to bane ko kendene Montfleury. Parce que zaki ola les équipes maman mi. Nga avant na kacha Montfleury te to bane ko kendene Montfleury soki concert les kinde to kola la tawana. Nga avant na Montfleury te. Mais ba propos no ezaki avant na Montfleury relation na bango. Je regardais na but. Ça c'est quoi ça? Tu donnes les informations non vérifiées. Mais pourquoi salir camarade na yo? Bimisa na 5 missions na salir yo. Et ça t'est. Après tu vas m'appeler que je suis ta copine. Ta copine, oh, zobe tanga 12 côté au bongisi. Obetinga 12 côté au bongisi. Tous ces gens, on dirait que j'ai la zaki zengi. Mais en réalité, obetanga ba 12 au bongisi. Mais da et monsieur Tikali. So betinga 12 au bongisi, da et monsieur Tikali. Qui est bête dans cette histoire? C'est moi qui est la bête. Ce qui le lo ba fingi Fali pour na faire et bon tango maramba Kofi nga na fingi Kofi nga na sa ba compte rendre na la Kofi oye pour l'intervention tu oublies que yoku to finga ki Kofi awa o fingi na lia mama mundele kanga mobali na yo eza ba parmi ba biloko ali apena tomboka makasha boma libala na Kofi eza parmi ba biloko wana obimisa chaînette à Kofi que bozaki ne flat moko o fingi Kofi balongo les missions nazaki étonné au mona yo le ka côté la Kofi o sali ngoka na motema mabe polingaka ouverture à Jaël te to o sali ngo ponga na senga ka o vi mobimba to salaki ngo na motema moko bo je ne sais pas ngana o fingi ngana o so na Kofi pour bata Kofi ba bengi Gauthier na likambo na raison Mama Ruf a appelé Gauthier Mascotte ce qui Gauthier zaki producteur faible alingaka canceller contrat nanga na yena ça la défense que Kofi Mama Ruf a ba tout droit ba boko benga Gauthier te na makambo eza YouTube na tomboki na fingi na bakali allez toi Karine tu viens pour faire la défense de Kofi yo moko kutu place okenda na Kofi nga gel na komi kuna te pona okokate place au kenda na Kofi musika toi tu crois vraiment que ato côté li Kofi o linga yo lisusu na motema na ako utiliser au ka o côté na ba propre Jaël mais ozong son na cœur te ba mise ba loka ba démon mais tout ça Jaël abanga Karine na obanga Karine pour Karine a laisse kanga Karine a lati sakanga Karine n'a pas poto, atteindre la rambon chaque fin de mois, atteindre la banane na yo. Karine on sa vinenga, on sa vinanga. Baguerre ya Karine na ko kota tene bi ke so bata mo na mai. Mais baguerre na ngai na sali ndenge nini muto zo mi benga camarade na nga chaque sortie médiatique na nga il faut oya okota na katikati o diminuer ngai ndena zabwe comme na ko diminuer ato diminuer lo ko diminuer zati. Na vanda e pa biso e pa ya na nga. Mais tango Jaël na makambu na yo mama nga na banga kana ngai susu makambu na YouTube te. Finga bimisa. Mais le nom de Gauthier, que Gauthier a pédé, Gauthier n'a jamais pédé dans la vie. Sauf que maintenant, quand Marie Missam, on va pas bon la TVT. Parce que tu es la petite de Marie Missam. Gauthier a comme au Marie Missam. Gauthier a ex-belé, Otoyebi, Azap na bassi na poto. Azala jamais pédé. Gauthier t'a aidé. Toi-même, tu sais combien de fois Gauthier t'a aidé. Tant Gauthier a aidé, on a yéba quand même pas vieux Gauthier. Mais on a vu Gauthier sur Internet, on a yéba Gauthier Mascotte et pas Ken Piana. Pour la première fois sur le téléphone, il n'y avait pas Ken Piana. Deuxième fois, il n'y avait pas fille, tout le monde a raté. La Monica sur le téléphone, il y a bien un autre soin à Gauthier parce que tu peux faire le côté de la vie. Nandenge maman ni kelo lo kwa zaki sœur nanga o simba makamu nanga a tout sanga na Gauthier ça pédé ce qui Gauthier ayoki ba propos bongo que Karine a bengi nga pédé et puis j'ai toi tu es avec Karine Gauthier o kanisela ngani Karine obomelanga musala tango obomelanga musala Gauthier est-ce que pesa nga muto sunganga lo kwa Gauthier non o sekanga kutusu de plus que avant na pa yana bona kin neti Jaël wana na ko sa jaloux yo ka propos no neti Jaël wana yemo kuta yebi ke na ko sa jalouse na yete
Donc neti Jaël wana fana na Kinshasa na lopango ya na bango na na zuku ndaku te ana voiture te biso to déjà na poto na oza jalouse na nini ozo diminuer nga na ba direct no ozo kende mabe mais je te calcule pas. Je te calcule pas. T'as là propos na YouTube. Une vraie amie à quoi ma makambo yo loba na bongo. Pourquoi Afia loba bongo te? Pourquoi Wado la loba bongo te? Pourquoi les kechuana avant na kiti na yete abando loba makambo oyo loba akoki ko loba na ye akomi afingi mais afanda boy pourquoi ba resi aloba bongo te ngana ba resi to swana te na vie. Ngana ba resi to swana te. Poli to koma na ba level ya ba bongo te. Ba malika wana to swana te to koma na ba level la bongo te pourquoi il faut yaka na mopanzi ya muto na linga mini. Ce n'est pas normal Karim olinga bonheur na ngai te. Olingi tenga na zala stable na vie. Olingi tenga na épanouir. Olingi ngai na talaka yo za au sommet yo bali yo boti yo za bien yo za na ba chinois yo lingi nga na dépendre na yo vie na nga mobima. Olingi yo sunga bana na ngai mo mama na bango na bima na internet na zala zozo. Quand vous me traitez tout le jour je calcule personne. Na sala ba base na na kota base à mututé. La preuve année, Néné a kosa l'émission, il y a base mo ezo leka. Nde ba tso saka Néné a lobby, ba peut ba tiba direct le mo bandi koloba. Jamais na kota base ya Néné. Jamais na kota base ya Karine. Jamais na kota base ya Afi. Jamais na kota base nyonso leka na YouTube. Émission mo to base leka na kota base à mututé. Na misala monde na part na bima na nga chanteuse. Na kima na nga ba YouTubeuse na kota base ya mututé. O sa l'émission 100 000 vues. O na kota na sala buzz na Facebook mikolo kuna comme trop TikTok na linga pena fonctionner na YouTube na kota buzz à mutu te je me respecte dans mon coin na sala vie na mon coin mais ba opportunité na nga no yo lo na TVT bo traite fallait kabakate on a fallait kala fallait kabakate fallait azali mobutu avant akabelo ta pousse pembe na il faut traiter yo bien ayungula yo ayeba si tu es vrai ou faux parce que azana élévation azana niveau moko élevé fallait ça comme un président de la République tu ne peux pas venir comme ça et puis il prend son argent il te donne comme ça tu es qui? Tu es qui? Fallait un niveau élevé. À ça, le président de la République. Après qu'on reprochait Moutounion sauter sans pour autant y avoir ma canisina yo. Ce qu'il ne l'a pas wario va se plaindre nanga parce qu'il fallait que moi on n'a pas un vrai. Moi on a un épembe. Nda mona ke ba wario bazo kabela bonga jaela et le dérange kete. A ça peut Mobutu. A quoi ça peut mot d'ordre. Ça le but. Bref ça tous les warriors ba kabela mona na jaelité. Bref ça tous les warriors muta qui peut jaelité. Mais à calculateur, il a beaucoup d'argent. Fallait kabakate au wapi besoin traiter, fallait kabakate. Le patron comme fallait pour paro kabakate. Fallait qu'on change vie dans la seconde. Attends, na changé. Na changé. Na seconde. Pour bateau yazo bongi sur la vie. Nga j'ai na l'équipe on est l'autre. Fallait c'est un patron. Asa image ya musique na biso libanda. Pas ni borofinga na kombo Jaël. Pas ni borofinga maman na kombo Jaël. Si vous avez posé au maman Fali, vous êtes déjà des impolis. Insultez la maman de Fali. Et qu'on dérange et qu'on l'ongole l'autre côté. On a zana pour la défense. Mais boye la ngai, ba propos na finga qui maman faire. Boye la ngai mission na oja la lobby que yo maman faire. Tala yo kutuboy. Et ça te na calculer qui m'a ça se calculer. Oh ya moni que ça qui flashing tes yeux. Moi je m'en fous. Mais en aucun jour on a fait maman faire. Pourquoi vous mélangez des choses? Ceux qui ne l'ont pas côté la faire. Bon na maman Kofi. Karine tu me déçois. Gauthier ne pas un PD. Gauthier c'est mon producteur. Gauthier c'est là où je gagne mon pain. Karine non au pesanga mobilité. Osana ba secret nanga o e finga na internet ko leka ngai moko te. Donc ceux qui ont téléphone au finga nga ezaka osala remix ya ko finga nga. Alors ceux qui finga nga pe na roya na ko fingo. Ce qu'on a linga to comme à niveau parce que toi tu es marié. Tout le monde va te de jalouse parce que muninga bali yango bandi ko finga e. Po internet e baluka ka muninga za ndaka libala. Yango zo finga e. Muninga za ndaka ya libala. Elle doit se respecter na mobali na ye. Je respecte papa vie. En tout cas, papa vie, je te respecte. Papa vie, Kanga Karine. Tu es une femme mariée au lati robe. Tu es une femme mariée à Pesselombongo. Respectez Mbongo. Respectez une belle famille. Tu connais comment la biso na sita nani. Basosa. Oh bah respectez qui biso belle famille yaki. Kolingato comme musika te po. Toi tu es marié, moi je ne suis pas marié. Nga tu peux me traiter de ndumba ou qui chasse mon bala la Jaël. Et qu'on change ngaïté parce que dans un mois si. Attends, mais c'est 1000
mibali na ya faux na ya vrai na ba pasi nanga eko changer ngaité mais yo eko changer parce que toi tu es marié, moi je ne suis pas marié, je suis ndumba na balate nanu na balite je me moi balate na lo pete na mosapi ndebo ya kolobake j'ai lo sa ki ndumba ou bien ozala ki ndumba et déranger belle famille nanga mais na minicho na l'accepte no belle famille te donc ato fininga et déranger partenaire nanga ite pona to combiner na makambo balibala te ayebi ke via bastar ezaka bongo na kobanga nini na kobanga na banga ke Karine kofinga na kobanga Karine nini na kobanga Karine ndeti nini po Karine sala kanga nini po défense nini Karine sala la kanga na YouTube au cas contraire elle me détruit tout le jour elle m'insulte elle me fait que commettre nga ba 12 na you maté moi je suis danseuse na ça you maté Gauthier Mascoto a kabela yo Gauthier Mascoto yo traité de PD Gauthier a kabela Ferré Gauthier a kabela Fali Gauthier a kabela Kofi Gauthier a kabela Wera Gauthier a kabela ba musicien nyonso yo ka babwaka ye wana Gauthier Mascotte Ferra yemba Gauthier Mascotte na Zazu abwaka Gauthier Mascotte parce que azaka producteur Gauthier Mascotte a sungi ba musicien belé azana producteur. Comment ça fait-il yo finga producteur muninga pour gérer la zawana car yo mo la teke OK na na 12 motema mabeke na bébé c'est les places mais au soignango entre yo kasokanga na comprendre te moi je te comprends na saloni na bimisi nzembo na bwaki na saloni on parle bien pour nini ouverture na ngai il faut se déranger kayo pourquoi bolinga zaka na samesa na télématé pourquoi bolinga bino bokunda kanga bino mozali kolona nga tant bokene ko consulter bat na bino boyokana ka kinga na ko bimate ngana ko sala lever te ngana ko sepelate na mokili il faut na sala ka combattre na bateau na sana bango il faut ka bateau na sana bango faut ba bomakanga Massouche le parent tu m'as insulté j'ai accepté j'étais chez nous parce que ton adresse na kena ko fanda pas camarade te na zemi na kena ko lala pas camarade te n'est pas Karine na fanda te Karine azaki na mbongo azaki na ndaku azaki bien à l'époque je pouvais aussi rester chez Karine mais la tikala ko vanda pas Karine parce que je voulais pas lobby Karine tangela ngango na linga kité tant na zemi na Afrique du Sud batu ba sa projection makamba mbongo na yebisa nene yake na lingi na nga Karine tshela ngambongo te po lobby ko finga ngango na YouTube na lingi te banda zemi na nga na souffra so na biki batu basunga te no kosa wadola tindelanga afia tindelanga lekecho tindelanga batu batinda nani o stressi mbelenga na glodita suka nzamba pamola bino bango basekro ba pare na nga zemi na bata YouTube ken pena pesa nga mbongo jour na zo voyager tina comme na aéroport mbongo go pas ces até na benge mbamo ken na aéroport mbongo go pas c'est compliqué ngai ken na bisika telemaka wana azana poto na zana kishasa Airtel Money tu na fongoli boy $50 na matière vient na voyager pour na nini to comment to tika na ba relation bongo parce que c'est la famille mais pourquoi toi tu es là pour na robeta kanga ba 12 mokile mona Karine nga ko bangote banda Jésus ko yati mokile okufa na ko bangote na ko tika la pe ko bangote. Je te respectais parce que dans nos camarades na ngamo bane na poto ngabe loge na pesa ko yo pesa ngango te ngaba ko kumisa ko yo kumisa ngango te ngabe loge na pesa ka yo o fingi nga na magamba kofi mais aussi pour photo na nga otie o camarade na nga na ko bete 12 te mais déjà beti nga 12 o sanga tindika chankal e awenge tindika chankal e awenge bama bebele nga na boya ko sala yo même na la team wata bama bebele so na zaka une fille jalouse ou bien une fille mauvaise car il no sangelo tenanga za pembe na wata tilelo mais na boya parce que na tel intérêt à camarade nanga ba musicien ba oleka oh master soki de wata zaka ke nango atie téléphone abi jaja vient asa déjà ko pesa nga pasa no au full nga déjà Jaja vient, la télé permet la wata, article nga direct naï. A personne da charge qui attaché de presse, que quand le kei na juge jaël. Le qu'on a linga buzo ba na te, na prophète so na biso, mais na tika, so que zala ki yo lingo salango. So que zala ki yo lingo salango. Même tes ex mususu ngai Karine, na boya ka kokotoe bango po na bi ke Karine aleka na ko salango te. Nako sala ngote mana ko beto li solo te na ko yebsote pourquoi na motema na yo moi je te dérange moi je n'ai rien moi je suis pauvre nga za nga le chèque na bino nyonso j'accepte zozo azwakate le chèque équipe nationale soki ka bino pesa nga souffle de vie bo kanga ngona
Natano force na bino. Soki kaka bino bat bokenda poto bozwaka bo sombi liwa. Botindela ngana facture wana ke bo sombi liwa. Ponga na existete. Vous faites que me duminer, parler de mal de moi. Moutango va traiter des zozo. Moutango va traiter des azouakate. Moutango va traiter que avant na kini na ekuna. Aze l'autre côté. Mais tant que moutango a su Gauthier mascotte. Mais oyo finga Gauthier. Ceux qui Gauthier mascotte a qui esprité. Mais en ce moment Gauthier mascotte a l'inga bloqué nga partout. Alinga sepela nga te. Ah yo camarade non finga nga yo tala. Alinga bloqué nga. Siko un moment on a quand on a la bana nga en Afrique du Sud. O salinga mabemo gratuit. Na nga suka wapi. Pona kaba propos na yo pa Gauthier, pona miniature, nanga na suka rap, nanga na bandosenga yo. Nanga na bandosenga yo. Nga na posta ko na page na ngai, obali na poster. Na posta kama kamuna yo. Poni no sabwe, poni no pesa ba to espace vers ba n'importe quoi. Na mona sarato la selinga défense kuna, pona ba propos na yo sarato la salle mission. Alors ba ke propre ami a muta ko sa makambo sala te. Tu ne peux pas te cacher au batami pe otiki no makambo jaela ngo. Ah, jaela ngo za ko évoluer na ye. Tam susu ba o meme poto. Ayana no poto total soki fanya ngo ko mema ye. To soki Gauthier mascotte ngo ko mema ye. Une amie azalaka bongo. Au silami na hôtel jaela ngo sa be mission na ye. Ah, tam susu o luka banzela na ba mikili. Aluka ba ouverture na vie ah mama bana. Gauthier o pendenga za ba tam susu ko me pe jaela poto. Poni yo lingi nga nyata poto te. Poni bino bolingi ouverture na ngai te. Poni ka il faut songa na sali kamu kaka propre ami na nga aya ko contredire ngai. Je n'ai pas dormi, j'étais dehors lobby, mais Nazaki na boîte, non kokate, non comment. Mais comment une copine peut dire ça? Nathan on a YouTube, na TikTok. Babylon sou na tala kité. Na comment on a TikTok. Ngai mou na yebsa janvier asenga pardon, mais janvier finganga. Car une sorte de ba propos au janvier loba na télé. Et ça ka ke janvier loba ngo pona nga. Elinga tikala avion ngo lobisanga iti. Si janvier ça na mission nga na fidisi na zemi. Si janvier zo ba makambo be dingwe. Si janvier zo ba yo jelio, tala kutu boy. Makambo to za na nani on est mission pas ken piana. Na tala na seka na bi ah, à cause appel à lobby à vrai, à baksipe makambo sou likolo. Nga na za na compréhension toujours. Nous avons toujours la compréhension. Quand j'ai les enfants na Karine, talaboy, ben mission ça tire le na fimbu. Oh janvier loba, makambu ponanga. Mais en aucun jour na yana selo émission. Na bi que j'avais makambu lobby c'est solo. Jamais. Nous avons toujours la compréhension. Siko, pona nini mouto bozo traiter de l'autre côté, akangi juste simple photo na fali. C'est pas la première fois. Si on a zongi na page à Karine, pour la première fois, na sa télé-réalité na fali. Pour la première fois. Na sa la télé-réalité na fali na vie nanga. Kala, télé-réalité so bo beti na Elenga Congo TV. Tozaka na memaka wadol. Nakena babenga pa besengande yaka na kei to kochiko mela muni pe président ma mbelebele na kota ti na salle place fali azalaka na pesi mbote to filmer na memengo ti e Patrice Belenga tangu ka télé réalité kota Patrice zo la image wana ba télé réalité kota na 1 minute car na salle émission à salle vidéo je me rappelle télé réalité kota ba minuit car na salle langa vidéo na kini sans pour ta benganga abi ah soki bolibo mekanga mutu bozui ase lo côté devant nga bobobo mbala mona page ne a posta makaku a commenter ay maman na page ne a poster makaku donc a poster likaku ke a bozui likaku zo ka fimo velu quoi a posta ngana motema munene nga jail na motema munene na matière ba camarade obuka na te na supporter ka camarade on supporter mobile tanga poster makaku batu bakangi ba photo batindeli ngai oh Nobi, qu'est-ce qu'il y a? Télé-réalité fallait qu'on tika siko. Lobby nango. Faki to que ça télé-réalité anda kakari. Na tunie. Habite bébé na lobby na yote. Nga mona hebike ezanga. Na seki to jouer na hypocrisie. To continuer camaraderie. C'était pour la première fois dans sa télé-réalité. Na fali. Kala. Mais moi da réaction wana. Na kipate. Nakalanga lâcheté, tout le monde a ébi que naka lâcheté. Nazala peut jamais lâche. Chacun de nous a aussi la guerre na ye, na artiste na ye. Mais bino d'abord komi poto. Car nous luka sou nini. On a poto, on a bana, on a mobali. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es en Europe. Ozana mobali, ozana bana, ozana ndaku, ozana ba chinois. Oko luka li susu nini po jaela tika la kana se. Ota la ngonga. Ota la âge,
Yo linga na tala ka wana commission na chona page nanga, nga bana nanga bando tala ka maman Karine bando tala nga ité. Tu as tout. Est-ce que les pamboli nanga ko déranger yo? Est-ce que buzz nanga est ko déranger parce que naza ko traîner ana ki na buzz té. O selenge mission té. Naza ko traîner ana ki na makambuté. O selenge mission té. Tu étais joyeuse, non ça be mission mususu na ofinga mame mili, o partager on a page no kutu. O za ko finga nga ité. Mais le photo kaka ya fali na sortie médiatique à Kofi le cas va poster qu'on a ba page tout eh j'ai la fingi eh j'ai la salibo makamwe banjo ya o selinge Michel Bosso makamba Kofi o fingi Gauthier mascotte. Deuxième émission o sana makamba fali Jaël Toyebani on se connaît très bien Karine. Tant on rappeler que Jaël Toyebani tout de toi au salelanga na loba yango na TV avant yo loba. Tout de toi, so kabelanga $100 na mama mobile bite kanga kabelanga $100 kanga na tina mbongo mobile dans l'équipe nationale nga bomba tina munoko pala tout de moi osane loko rappeler nga ité o rappeler nga ni papa moi nanga un sorcier tout à fait un goïgoï tout à fait un mauvais garçon zong sanga visima o rappeler nga ni bambanda o dans son papa moi nanga ba osane espace té parce que na sala sukuna té. On rappelle que les moments difficiles on a l'équipe d'Afrique du Sud si n'en est la commis. On rappelle que les champagne à Bengana Nanda. Dans un nanda c'est la maison de champagne. Soit Bengana oui, et ça nanda kunae. Aboy na makelele. Aboy na matubabota bota nanda kunae. Aboy na ye. Abengana c'est normal. Et ça me tape ya vie. Et ça me tape à vie, même ta propre sœur, même ton propre frère. Avant qu'on chasse de chez lui, ce que vous en avez un moment, nous en avons ôté. Moi, j'ai tout vu. Alors, on a ça sur l'espace aussi, ça sera pas fanti. Parce que la vie, on a souffert. Mouto a relève, n'a pas Gauthier mascotte à zaté. Mouto est comme ben, n'a pas noble, le quoi, Annick, le la top modèle à zaté. N'a souffrir, n'a fait d'ici, moralement. Ozana ozasuna mwana mususu liboso. Batu bazolo bambonga YouTube katani ba yibinga site ba bloquer ngano site ba yibinga site place za ko moi 300 eya moi 500 ezoya na site na ngaka wana ma mère asala ka kwanga mbongo ne zo ka ba passion alimentaire na papa na biso ezate po il faut ba laisser ngana mabato ngana ili bona ndako parce que na boti na mabata na kwa na mabata na ngai te ba no laisser ngai oboti hormis mariage nzambe bolinga pesa biso bana na sel isumu. Je remercie Dieu tout puissant, Jéhovah Dieu tout puissant. Oh pesa nga force, pesa nga na bana wana na lipamboli o eza lipamboli na nga ya lobby. Soki batu baseki nga lelo, lobby batu ba seka nga ite po bana wana baza relève na nga ya lobby. Quand Jéhovah Dieu tout puissant pesa nga ba wana sel isumu. Atala péché na nga te. Bate bele bazui bana te bakenda kufuka mama ngengenge tout ça. Mais nga nzamba pesa nga bana na facilité. Apamboli nga et puis azombatela bango quelque chose Covid et continue na biso. Ma mère a soit Covid, a commis inconsciente, a celle la celle na nzoto, a mis soubelaka, a kondi, a yeba souba tout abungisa misu, alala na metu. Covid des oreilles, a zaki na quarantaine. So de mère à l'hôpital Makoufa. Elle a fait 1 mois pour à récupérer, a yeba abatute, Covid-19. Mais on priait seulement Jéhovah Dieu tout puissant wana. Asimba bato baza pembe na eba zwangote. Ngai na zwa Covid na sala 10 jours na yoka solo lo côté. Ba fièvre kati Covid ba biso sobo ke hôpital te bo toxe. Wala maman biso déjà qui est dans la quarantaine. Grand frère na nga John Luko qui quarantaine, Covid. Papa na biso quarantaine. Yoka niveau sikoyo ya Covid et côté biso papa na biso quarantaine, maman na biso quarantaine, grand frère na nga Joe quarantaine. Totikali biso na biso bana siko Francine na champagne faut pas qui para maman parce que dans un raisonner so ki Francine na champagne na bo qui maman bazu sous Covid to kufi mais je veux le quoi ça maman na e abateli Francine na champagne ba qui para maman po tala niveau ya Covid ya ko tapala biso ngai moko na zo Covid ngai na za témoignage ya Covid 10 jours na ka solo le côté na ka groupe le côté Covid na ndako mais mon frère Prince El Matador akimanga ta jour mon côté andima zo Covid mais azananga tout le jour na zana bébé bana basu ba fièvre na ndako Covid o boyo ka Covid biso to vivre ngo l'Afrique du Sud mais ceux qui qui Jéhovah Dieu tout puissant wana té mettez vos jamais belé. Combien de personnes vont couper la Covid wana? Mais le quoi nous avons pensé na c'est humiliation, na c'est ko chole ba camarade, na c'est ko chole mokili. Azalaki na mawa ko battre la bibole wana. Et puis combien de personnes vont battre ko bota na salle d'accouchement ba kufa bana batikala. Combien de personnes vont bota Angelica Madeleine na père son âme. Avant nous ça ne so be mission a finga nga pe na ucho bota. A chaba na mona page ne basi ba ma papa ba ma babata
basanga ba papa ya 100 eloko parce que azo côté la Karine ba chinois ba sangana bana ki ba défenseur ya Karine ba finga ngana Kinshasa na sali Karine lote na grossesse munene ba finga ngana tout le jour na be mission mon bala sungoli j'ai la koloba ba tunini ba finga ngana pendant temps ya grossesse na nyos na sana na souci ya papa mwana oza na souci ya soni ya famille oza na souci ya famille zo murmurer ngana liaka madesu te na lia madesu na Afrique du Sud mais chez moi à Kinshasa quand j'habitais Lingwala na tikala ko lia madesu te na lamba madesu te na ndako nanga mais na grossesse nanga na boya ko dusa mama nanga alami madesu na lia madesu te mais na juste sanya madesu na fufu na olia je dois forcer pour na ko tungisa mama o te pauvre femme o na tungisa été boli bo rappeler ngande bo finganga sukona ba epine nyoso na leki nzamba ne mawa masanga lo fait ki ba Sheraton ayo tala na Cape Town a uti Johannesburg ayelinga bilamba pona sala ka ba vidéo na TV na sana lo côté Plorvet azo yelanga bilamba uta jobu pour ça la vidéo na TV wana eloko ekota te kaka ebima site ba yibi maintenant vivre kana code ya maman ni code ya mère Kabichi code ya Rizibula code ya BBC Odia à l'époque Gauthier Mascotte ayeko zwanga ayeko la musanga na pongi na komisko ko pema ke na bébé mais na suis producteur yo kasi Gauthier Mascotte okena nga wapi Gauthier Mascotte bana ba mbongo na ye na ki prêtre na ye na ba bijou na ye na kombo na okena nga pourquoi j'ai le wapi ngana ne loko baxela Gauthier na vie na venir to yebite peut-être na obaxela yebe na otekisa ye pour azana ba projet na ebele ye mo azota l'étoile nanga to se be na label mais asa atala l'étoile nanga na ndenge pena na zaki ya ko konda bongo na pasi bongo na humiliation bongo Gauthier Mascotte sa pena muto zwanga pena za label na eza makambo nzambe nzamba zaka so bakangelo koto afongolo koto na ye mo Gauthier comprendre te nzamba kotela ye po sunganga tangu na kovana ndaka Prince El Matador ndesiko na ye ko zwa esengo ya Gauthier Mascotte mama nyazo komitungu sa sute Gauthier Mascotte ko motinde ngambongo Gauthier Mascotte ko mesa ngafo kita Kinshasa na zaki suna souci ozonga kinte ya nini te pona bike mbonga billet zali de Gauthier futela nga billet na zonga Kinshasa na komi na kin Gauthier za capable batu tout baza le Nox production Gauthier jula bomba ndako Kevin Pop ana ndaku Niclet ana ndaku bazwi ba ndaku na sima na nga na ye Kinshasa na za déjà na le Nox production Niclet ena sima na nga basombele biloko tout et pas diva ba conteneur et continue Niclet ana ndaku chanteuse na biso Kevin Pop ana ndaku et comme manquer Gauthier ko zulanga ndaku na Kinshasa na za la poser palais car et comment manquer nani so ki kutu anniversaire na fête na Kong place Reboisala qui tala mutazo matiso level on a payé $2000 donc $1800 égale 2000 botu na DJ Abdul poto soit espace au Rebois a fêter là qui Gauthier futa 2000 balles donc atindi 20 billets ba 500 et ko zanga ye azulanga ndako na Kinshasa na yebi pourquoi na vanda pas grande sœur nanga na leki na ba problème belé il faut na za mutu la ngeza assise na fana no place ba ndeko nanga baza parce que na ju ba problème trop na ba environnement ba entourage na ju ba problème trop na kama mibali soki na vanda ba ndeko nanga mibali lokole pa na biso mama papa bazala raté so na ba frère be cousin le pong le na ba structure bien na za na split na za na salle de bain na za na chambre na za na chambre bilamba donc il faut foutre la prendre ça sentiment ya mokili entre tas des enfants na ya ko ça la concurrence na télé na boss na ba passe nyonso na tikeli bana nanga il faut na za ki zengi pona ko foutre la na sala vie ya loyenge entre tas na za bateau nzamba pesinga fo balia balo yenge na bino na ngai epa na nga elekakate ba vantar na bino epa na nga erosoche spaste hier nazaki fier Rolanda Batu ya ba vantar fo mokili mona aujourd'hui je le ferai jamais parce que j'ai 2 enfants o bazana ba papa responsable te ya kosunga bango ngamoko papa na mama na bango ngai moko papa ngai moko mama l'argent que j'envoie chez nous eza mbongo na ko futela ndaku. Mais le la Gauthier yebi que chaque fin de mois il faut natinda mbongo bana tango tinda kango bango bazo banda ko ngana yebisa boss ngana ozwanda kuté ngai supporter la nganga ka bana Niclet ane na loko yebisa boss te ba boss jula nganda ngana yebisa boss place na vandi c'est chez nous je suis bien
navandaka bien donc mbongo ozo baninga bandako ngai pesa ngai na supportaka bana bazali banda et puis dans ba parents o bazana droit kolia mbongo nanga na zemi ba supportaki ngai donc ngai faut na la bête na ko na loyenge na bino entre toi je ba parents ba ko ba veillard ba na poso au lieu $100 nanga soki na tindi mbongo papa na bisaki sala ba chana Shoprite soki azui almeli ji abenganga allo ma fille j'ai reçu l'argent merci beaucoup merci wana ezo zipa mabenanga na nzambela likolo mona ke mwana aza vantarte mwana azo sunga ba veillard moko boye basambelaka sika na pambole je touche l'argent bo sakalate nazane na ba responsabilité ngamo elekelaka nga so na sali calcul ya makambo nga na sala ka ba dépense kaye na kotela bino ngoti. Chez nous, nous avons Jaël Choté, au bon moment, folle. Chez ma famille, nous avons tantine Jaël, maman Jaël. Nous avons Ndoyi, a commis jeune fille, parce que Ndoyi. Nous avons bane bande konanga, nous avons les sous na ba veillard ba parents, nous avons les sous na bana, nous avons droit à erreur sous la vie. Nous avons pesa les sous vie chance té. Ya ko sala vantar na télé, e belé ba sala vantar na télé, ba fana na ba maman na bangote, ba sunga ba maman na bangote, ba sunga bana na bangote. Mais nga promedi ndaza bon imperméable ya promedi ki la classe et baby. Ba si ba bengi nga imperméable baby, trois mboka hiver. Nde ba so en classe na sa fana so ba des imperméable pour na promedi. Na benga ka appel vidéo na tala ba sengle ya mona na nini baby na nini baby te. Je contrôle. Na tiso mara sous-vêtement je suis à Kinshasa na benga rappel vidéo fongela nga valise à promedi longola nga ba sous-vêtement na déclassé tika ba o wana ba sengele tikali combien tikali 3 longola wana na soko mi coucher promedi na calcul na tindelio oyo mbonga ba sengle oyo mbonga ba na contrôle ka tina pep pona pep ba na ba soma mafuta ba na kacha pep mafuta promedi na ebike mwana ngasa mundu fa pour mafuta rose pour ça la promedi pour kitoko je contrôle où il a gaga mafuta gaga neti mafuta gaga na c'est bon inspiré déjà pour moi na ngwa respirer c'est il faut so même mafuta mususu savon mususu yo ebi ba calcul ngazo na mutu pona ça 20 ans na télé ngana ça gel show la folle mais chez nous na za yaya chez nous na za responsable na za na Francine na za na Champagne na za na Joe na za na Guy na za na Fly naza responsable na bimisi mutu na ko sala 20 ans na TVT j'ai des tantes oh so na sombili puta na yo pese fona chambongo likolo po bango mbo soutenanga na lokolo to na beli mbasu donc na sana do erreur te nana ke kozwa ndako munene na bana kusala ba mission ba nini entre temps je me tante o ba vandi wana nanu ba bongi kutute parce que ashwena ngana kishasa parce que linga bilamba emono ka soni ngono nika bilamba ngai botika nga batu wana na sunga bango te na benda lipamboli pona bana kwa so tu fanta na TV mama wana ana sala ka kuanga na kata e kuanga te na vie pona ko sala makamu na TV na lukele commerce mususu te mama vana na tinda kata biloko e utaka Kishasa boteka yango bosala boutique na Fruit du Sud bosuteka biloko Congo mafuta mbila ba cube magie ba biloko Kishasa epesa ka mbongo mbangu na libanda pe étranger alors boluka shop to bana kotinda biloko Kishasa ba mafuta mbila ba biloko mbisa ko kauka ba cube magie ba goût ba nini mama boluka shop na tiki sono musala kwanga parce que okolipe au salon peut trop oui au salon pour la physique OK na la prédication oui on accepte mais fan nanano on va na shop boy bat boso biloko o sa bakaki na mobile no papa et c'est ngo babotaki yo kasi ninga na boti Gastoni bonga comme jeune fille no sela nga 20 ans na TV atata osunga nga itenga no sana sengo ne Gastoni o salipa mboli pausa na lipamboli oh etanini bolingi bénédiction mutute bolingi mutu azwate Karine soko ko finga fali mais osala ka remix ya makambuso finga e ko kite teke ngai na finga ya ba mama ya ba papa te OK nga na finga ya ba mama na ya ba papa mais tango traité mutu de tantine Fanny eleki na nga na finga ya mama ya ba papa tango zo finga nana lesbienne eleki na nga na finga mama papa tango zo lobake eloko nini ngo ke laksa libanda o mwasi no kutaseka ko na ndako eza jo finga sexe ya mobala mutu tango bana na ba Marco 6 ba okola ba image etikali ke papa biso so loba comment finga tantine Fanny eza po tantine mo bazaka osabe mission atota papa la biso de tantine tango finga Jean-Marie Kasamba ngam na lobate ko finga Jean-Marie Kasamba soki ko finga Fali lelo o finga mama Fali osaka mutu obakisi litabisi na bato ba finga mama Fali basi ba finge trop et dérangeara sous falité et qu'on dérangeara pas sous falité mais dis-toi que ebomelanga atali kambu moko te na victime parce qu'il fallait ça mettre plein ayebi maramu tout ezoleka ayokelanga kutunde mawa ah
ba pecho ba vivande boye. Et sa couverture nanga place na gagner un pain. Maintenant no pesanga de gender te et là on banga ya mwana. O pesanga gender te. So que ça ka masola mokili. Nenge to yoka na ka masola mokili. Ezaka ba pasi ne papa mwana tika kaye. Yango ne no yoka la passe. O ba finga pa ba chinois tout. O ba finga et pas ba défenseur na kini tout. Siko eloko nini esika oyo ko bima ba finga ngati. Na batu na omona matoi pepele oyo abimisenga mibali soki 1000 mama ata bobimisenga 10 millions de mibali soki kana marié te yango kam te e couvrir nga mais soki sko oza marié babimiselo ba ex na yo ndesko esa pasi nga na marié te bo finga nga ni masu chez les parents bo finga nga suni po wana de kanga bo finga mama fali nde akufa sko mutu da akufa te bo fingi e bemba mama fali asa kufa e ko changer que fallait soit contracté na mokilio. Et qu'on changeait qu'il fallait à la fallite na mokilio. Ba calomnie ne se fallait les canons ba problème tout. Et ça la fallait et le côté parce que Azaka élevé auto beta fait ta président auto sala bo ngas ko na part nanga ce qui bo finga fali ne boza ko sala moi avant. Bon là moi j'ai été parce que j'ai la saliboté. Je défends fali na ko défendre kay tina suka parce que na moni grandeur na ya photo ya pamba et bien singa na batu 1 million 2 millions. Na photo ya pamba donc nous sentir que élévation nga ezawa élévation nga yangoyo ko finga no gotier mascotte te autika ngati mais pour votre information na ko démentir na bateau tout botaki ba propos Karine Gauthier ne pas pédé Gauthier a sunga Karine avant ça li comme faut raisonner rata 2 fois que mouton na nina finga pona kana na nuire Jaël mais mouton pas sunga Gauthier ne pas pédé Gauthier c'est un big boss Gauthier mascotte a sunga ba faire Gauthier mascotte a beaucoup d'argent Gauthier mascotte a na secret ça na ba gloria te Gauthier c'est un big boss donc tant ozo finga Gauthier boye pape Gauthier moi za nani Karine obosani vie Gauthier te oyebi vie Gauthier oyebi pe force vie Gauthier oyebi pe à l'époque qui était Gauthier mascotte. C'est pas la première fois au finga Gauthier, c'est pas la première fois mais oyebi pe vie Gauthier bien. Tant bozo finga mutango botela pe grandeur mutenga finga pour kazana gel photo finga. Ce que l'important c'est ça pananga parce que Gauthier ça mettre plein fallait ça mettre plein batala na bomba biso ba YouTube té bako ba nocha fallait na miniature du début jusqu'à la fin échanger fallait le côté et échanger ngapé le côté j'aime fallait na ko défendre tina suka ce que public et bomona banani baza mitema mabe na banani baza mitema malamu parce que ngana za ngamba fallait public ce que ça témoin bato ba ofinga fallait balingi ah j'ai là ça ya finalement mais c'est mon temps et comme il t'a na télémi ozala ami famille mobali muto nyonso achanga na samo mbunda muto nyonso achanga na sali papa muto nyonso frena kinga kanise ngana nano fia kisite nenge yo lilimbu ikizengi mwana kimbateki ya kati kote kureza kate nenge yo lilimbu zoba osisi mibali nyonso na antenne osisi yo to fingi fali yo ku balinga tena répondre po ba so mukie makasi na répondre te babi ato fingi ya ba sexe ba maman na ba papa babi na répondre au ça trop moukié so ko tu sele yo na kimi sa TV bongo no banga nani so ki sele yo na toute ba bordure na kimi sa TV pour la mamba fali ngana banga nani na YouTube pour sele on def kufuna banga so ki sele yo na mamba fali na écrasa ye c'est le yaka sona mamba fali na TVT na zongi sayende so ki sele yo sele scram na zongi sayena mamba fali na tiki say komba fali na commissaire respect na latie na kingo na bambani ne na se bon les autres le ngani stade affaire na baki na bino so ngolo bela affaire bon le bela affaire na falite fali déjà c'est la preuve tout bon le bela affaire na album et simbité. Vous êtes là, vous êtes obligés. Dans l'année, comment là, c'est ce qu'on fait, Rango. A où tu bête stade, mais bon, qu'on là, c'est la polémique à la con. Bon, comment là, ça fait, bon, comment taquer Jaël. Donc, ma chroniqueuse, tout à faire, n'a pas chroniqueur à faire, ma bossani sujet à faire, ma comme il a Jaël, fallait ça fort, hein. Na monique batte belé, ba vire à place son asa, fallait, il est fort. Il est aiglé. Fallait qu'on foule la photo à Pamba. A bungi si bino sujet. Stade de Martin, chikicha, cha. Actualité stade de Martin, na mêlé à mon photo moko. Internet est boukani. Naza à Jaël. TikTok Jaël.
Facebook Jaël, YouTube Jaël, na bomi actualité stade de martyr. Oh maréchal, na bomi bino stade de martyr et puis na bongi si bino sija faire na comme si bino na sija Jaël. Bon no saka be mission nanga. Bon no kumisa ka fali. Bon nenge bo fa be mission bo tanga souffrir té. Bon lo basuma na stade de martyr té. Auti Brazzaville ko beta na FESPAM. Bon lo beli tout le chroniqueur ça permet de faire beaucoup mais ça va faire bon où tu rebêtes la FESPAM est-ce que c'est en actualité bon lobeli yango bon sali be mission nango bon kokate fallait zo peser photo moko ya ngana fali simple influenceuse sur youtubeuse simple chanteuse on a telemika permet na fali na makambu ya msuna miye barati na danger na miye barati. Le lot à comprendre que moto na moto faut ça pour sa flamme. Na mo fali place ça comprendre que Pecho aza makambo Pecho aza makambo. Simple photo ya fali et bungisi actualité stade de martyr et bungisi actualité FESPAM donc ba tout y a faire ba comme basé na Jaël émission na journée on est passé la faire na journée mort on va passer la 4-5 émissions pour moi ça me fait du bien na zongi na game. Pour moi, ça me fait du bien na zana actualité que les castas de martyr à faire. Pour stade on est à que l'ogoni ne longolango. Ngas qu'on a longo stade na simple photo. Na bongi si bono son zela balandinga. Bo finga nga ba 7-8 émissions bo bomi actualité. Ta papa venda la lissus bo la lisi. Bo la lisi lissus. Et comme Jaël tout le chroniqueur na chroniqueur ça faire ça ka Jaël et maman na yo ndumba siko ndumba ngonga moko bula wa yo bo benga ndumba te na ndumba te bo benga super ndumba Jaël yo ndumba te bo benga ndumba te pani bo kitanga makasi bongo fo benga super ndumba 1000 bibali balalo na Congo oza super ndumba bo benga bongo bo benga ndumba pamba poani bobe nga ndumba ya nini bona bateke Jaël Karine na ba secret do Karine na ba secret na ngai te ngana Karine to sala secret te to solo la comme ba master soki le kamba sentia ye to tia le kamba sentia na mesa soki le kamba Roger ye to tia le kamba Roger na mesa en dehors de tout ya yo kaka Jaël bimana mutu bo ayebi peut-être na zakina honorable azakina Roger na masolomso ko yo kaye na ndenge na ye ngape na yebi peut-être ex ne boy que to vandi bo to na secret ya bonganga te to na secret ya mibali te to na secret moko te to sala wa ça plus grave photo bomba ba to ba yeba te ata moko ezate Dieu me voit to na secret te na ko constater pona sepelisa mokili na zana secret na sana na Karine te ata moko te to sala secret mo beke to bangaka eyinda po secret ko bima te to bane ko se respecter ne boyebi ke ya ko mukolo nga ko mukolo to zande na secret te ne Karine na bike soki o fini mama fe na oya na ko loba na ko bisa ba secret Karine na secret na nga moko te kaka ndenge batu ba ofinga ngai il paraît-il abimana mutuboy ndenge batu nyonso bayokaka mais naza na camarade te ona en dehors ya mibali nanga na tangi na posata ba mibali ya ta mobali nanga ya so mobali nanga ndeka bayokaka ndenge nga pe na yokaka biso tu toza ba paraît-il mais ya secret zati mais botika siko ndeke loka bino bobongi nga pe na chemin ya kobonga alors bo étouffer chemin na ngati ça l'émission na yo na pexi mutu ko finga fali te mais moi je veux venir juste pour ça défense à Fali à part défense à Fali na la kisaka la grandeur de Fali Poupa net na minute to beta yu arena le 25 novembre donc message yo son sala et que na le 25 novembre yu arena concert à Londres pe ezali donc non ça la guerre non passer message le 25 bisons on a eu arena le 25 bisons on a eu arena concert à Londres ezali bato bazolo ba kezate concert ezali donc nazo sala message nazo loba botika kokota ke to finga fali po batika Jaël to finga te nazana bureau te to warrior moko te oyinanga po bino bo fingi ngai to bo fingi fali po nanga bo finga déjà fali makasi bo posta fali na ba page mno ko lekande bo poster pa perv bo tang bo yoka banzembo fali ko lekande bo ka banzembo pa perv siko eloko nini o bo ko finga fali oyo ko swa fali po Jaël azakuna eloko ni
Pour tout de Fali si bofinga. Et là, on y a sika, oh, finga Fali, oh, Fali a finga mati. Et là, on y a déranger Fali pour gérer la zawana. Ba chroniqueuse ya ferry. Bo uchu ko beta fait spam. Pour prouver bisonga na lekana be mission l'équipe a mombaya. Na bimisi Fali. Na lobby ma Fali. Na sepele si ba warrior. Bo sala be mission. Bo bungi nzela pour na simple photo. Histoire à martyr et koufi. Histoire à fait spam et koufi. Bon là, il a mis les sous. Dodo. Pour la simple photo et puis pour la Jaël show. Ben mission nyon so bo sali wana so bo sali quand pour la koumi sa faire. Au bin niveau les gars a élevé la minute actualité c'est faire. Mais aujourd'hui l'actualité de faire est down. C'est l'actualité de Jaël Fali. Jaël Fali. Jaël Fali. Jaël Fali. Quand vous traitez vous insultez Fali. Bozo tchako photo à Jaël, bo foulinga, bo pesinga makambu. Bo foulinga. Chaque jour na ba page na bino bo postara Fali. Eh, ya Faustin, ah makambo luki, Fali makambo luki. Mais bo faire passer message de mais qui pas Fali. Comment Fali là la tête? Bino bo mona ba journaliste Fali, ba ya ko finga faire makasi bon sans pour tabatanga comme Fali. Ceux qui jouent ça Fali aussi la défense à Fali, Allah qui sera la grandeur de Fali Poupa. A bêti cela y a rien. Ceux qui bête indica bêti indica na souka ezui. Mais aye non uniquement pour akumisaka Fali. Aye ka uniquement pour la samunene à Fali. Aye uniquement pour la saka album à Fali. Formule 7. Mais vous là vous avez album mobimba faire abimisa oh et yo kanate. Ole vous la promotion ya album offert abimisa. On a ça la promotion dans le qui basé dans le stade de Marty. Bon, c'est que stade de ça concert et que ça va à actualité. To zongi revenons à notre mouton. Bon, to zongi ce qu'on a album Formule 7 et zobet na TikTok, Formule 7 et zobet à tilelo partout na baba, Formule 7 et zobet na téléphone na batou. To yebi ba banzembo tout ya Formule 7 au kango na moutou. Mais votre album, olebo lobela album na bino, vous êtes basé ya ba insulte, ya ba to Fali. Insulte, il y a Jaël Moro qui photo na Fali. Oh, il y a poids à faire rigola. Bozo tombo la ngana comme la poids mort na faire rigola. Quand vous parlez de Jaël, vous collez photo na faire rigola. Ata faire rigola, moi ça changa kate pour l'instant. Faire comme changa ka. Jaël moi ça na wapi. Ana matadi. Abimisi no photo na ngatali soubia na kanga photo na Fali. Ake sur na page na nga atali. Aye na TikTok na nga atali. Faire comme koluka ayeba. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la moisa nani, oh, comment na ezo kitate. C'est là où, au moins, l'artiste est occupé sous binote, à comment Luka, boyi belanga fi wana akoma awa. Si vous ne comprenez pas, la bête elle va pembe. À mon kilo, à mon photo, que Petro a une photo na Fali. Ah, c'est qui Petro na zama kambo. Petro na tout bon l'obelaye. Ah, Petro na zama kambo. Alors, nana besoin na yé. Moi, je me suis pas bino tout bozawana occupé sous binoté amon okwa bo pesete neli bino tout bozana nga mebokanga ta photo ba misi ba betsa bon motema misi ça kwa mobalite il faut betsa ke motema ke so tikinga kuna bozwanga so tinga kuna ba sollicitanga na minute yo so na beti kokoko pa faire bino tout bolongwe ba oyambanga boye ah bon on se boye manga nenga 12 to zoye to ça Fali motema passe Petro falo ba makam na biso tango guerre wana siko pona faire et matisi faire mais bino faire ochabo aibi ke grandeur a Petro za makamba mi yebite mais bino bozawana pour sa promotion album stade Leki déjà actualité stade c'est Leki toke sous spam Leki mais bozana album obimba yo lilimbui na ba chroniqueuse nyoso bolobela faire. Est-ce que possible sali ba direct pendant au yok c'est biso ba nzembo ya faire rigola ya album ozo yo kanate boze belé bozu une semaine ya ofinga ka Jaël une semaine ya obimisa vie ya Jaël ya lokutana ya solo une semaine ya ofinga Fali l'actualité de faire beaucoup nyango na sakiti yo kanisi faire au sepela na bino bino kasi faire ngo sepela na bino na ba bêtise au bosala vous ne travaillez pas. Ndenge bozo fula ngai bongo ndenge bochenga na trône ke ngande au sommet na minute c'est Jaël la journée mon asano ba 15 émissions bon makamu tout boloba sur 100% 40% sur 60% le kuta so pour se défendre la cause défendre na nyoso tenga na kaka beti masasi calculer do na kei boloba makambo faire bo beta masola bon ma faire
Actualité, il y a stade ici, on a simple photo. Tandis na yibi actualité stade. C'est le tu es où? C'est Léo. Il y a que ça l'émission. Au sentir j'ai le show. Au sentir j'ai le show. Au zaki ma casse après stade de la émission. Au zap, ça la sortie médiatique. Au moment na kangi internet c'est ma beaucoup. Na simple photo, na kangi YouTube na ma beaucoup. Pendant l'action que fallait ne danger. Fallait ne makamuna simple photo. Fallait en attendre c'est les promotions pour tout. Pour former cette bête à la babar nyoso. Au cause de transport na ipen tio comme victoire. Babar tout ya selembao formule 7. Ah, on l'équipe formule ça, on l'équipe formule ça, on l'équipe formule 7. Toi na tabu to sa promotion belete c'est seulement le nom de Fali pour qu'elle la musara Fali. À part les insultes bo finga Fali nani. À part ko finga e bo finga nani. À part les insultes ya motema mabe. Ya motema mabe bo finga Fali nani. Azana actualité kangi. Comment on a ça partout. Les lilimboui. On laisse la promotion faire. Il y a ce temps à combat Fali. De nani combat Fali. So combat Fali botanga wana na bino ba travailler à faire. Botanga combo ya Fali. Botanga combo ya Jaël. Tala niveau ya kilo. C'est Léo. Au sentir si ko niveau. Au moni que na lekio na makambo. Au moni que na ko vana na na musique. Au moni que na rap na chanteuse na longo na monde chronique. Au moni que na vandi pena su kiti na musique. Na minute na leki Sarah Lula na succès. Pour Sarah Lula na YouTube azate. Na TikTok azate. C'est ça l'artiste. Chaque jour ba finga Koffi Olomide. Chaque jour ba finga Fali. Chaque jour ba finga ba Fabregas. Ne ngape ba finga Wata. Ne ngape ba finga nga. On sentirait. Au moins, il y a l'équipe tout le coup de chanteuse. On va bien Miki dans l'équipe on a ma cambo pour l'instant. Na na succès charge à ba chanteuse tout. Na l'équipe Sarah Lula na succès na moment oh. Na ministre na TikTok na l'équipe na rebo. Pour ba ofi hein on les gars na rebo. Rebo ba kangé photo mo be maboko choko. Bon moi ça ta buzz et ça li buzz pour le nom de Jaël les autres peser c'est Léo. Au moins dans la question que na chanteuse. Au moins dans l'action na permet ba warrior. De warrior toujours d'attaque. De warrior ba pesa ka vie. Place na zaba te bele ba lukango ba zwate. Ngana yena bo pete na vandi. Yo warrior andimo, abengo le chouchou de warrior. Warrior andimo, abengo le chouchou de warrior. Ta la place na za. Gauthier mascotte andimo, abengo forte, tu es forte. Gauthier c'est un patron. Tant tanga ba komba ba patron, to tanga ka komba Gauthier. Gauthier ko changer au 20 secondes. Nga Gauthier pesa ngambo na tshela bana. Nga Gauthier kipanga na na charge on a la TVT. Debo moninga na tantine. Donc Gauthier c'est un homme. APDT anoko. Alessa ba faire, alessa ba musicien tout ya Congo, alatisa bango. Akabela ba chroniqueuse. Akabela ba toazala Lux Marie de Marie Misamu. Marie Misamu to yebi ya kombo. Combien de banoko bazoya pembe na ye. Pour confirmer Gauthier mascotte, c'est que Gauthier zanoko. Mais si tu n'as vu le soir qui a été APDT, bord et télémaka. Bolingando dobe bino pour comprendre qu'APDT, bord et salaka, bord et télémaka, anangondo. Parce que ngondo na eza respecté. Allez, on la zangondo na n'importe qui te, parce qu'il se respecte. Gauthier mascotte master ba zadio Congolo. Gauthier mascotte master ba zadio. Yo moni raya ba zadio Congolo na eza rambuzoba. Yo moni raya ba zadio Congolo wana eza raya lipa na nguba. Zadio Congolo ba yemba pa jibe, camarade à Gauthier mascotte. Yo moni raya wana. Gauthier mascotte camarade ya bana sasu. Gauthier mascotte camarade ya mon continent biso Christian Chiwewe. Mon général, Gauthier mascotte azana audience. Totika ba G. Partenaire à KMB Chetemba. Tout ça va blague ou comment? Papa Bijou, tout ça va blague tout le monde solo. C'est là on a l'équipe on a succès na minute yo. Et puis bien moi comme si ngai fara na faire rigola. Tala niveau bo foulinga. En tout cas je vous remercie. Photo kaka na Fali écoute singa na faire. Pour l'accepter OK, Fali à niveau ba monsieur congolais ti. Fali azani ako fulo na simple photo. Edika po foulinga. Ola musiba wei, ba komo finga na jour et nuit. Fali je suis reconnaissante au foulinga. Na simple photo, au lobby si mokili na zu actualité stade de martyr, na zu actualité fait spam, na zu actualité album na télémika na photo wana tout le monde a bunginzela, ba on tout ba na droit chemin. Fali oza na droit chemin. Oyebi ko koti sa mutu na droit chemin.
Non, yo pas c'était so ba finga po yo moko tu ba finga ko de tout. Wala ko se justifier te mais c'est kaki pas. So ba finga ngeza ka pona landi branche na yo. Et alors quoi christianisme. Bato ba landi branche à Jésus, ba finga bango chaque jour, ba pauvre, ba landi Jésus. Ah côté mbongo, christianisme fingi saka chaque jour. Si on a la côté na droit chemin, nazali bosso na j'ai un guide, le guide suprême c'est Fally Ipupa. Si la télé n'est pas boycota président la suprême na biso, n'est pas finga que tout le jour, n'est pas émettre na mboka. Tant on a ndimi na côté na droit chemin, c'est qu'il faut la s'attendre na oh nyos ba sala Fally bo sala pinga. Ba ko sina makambu, ba ko finga nga, na ko sala boycoté, na ko lela, loko na memi kuluzu donc tout na yebi kende na côté droit chemin a. Loko guide suprême aza émettre ngape na ozala émettre tout ce genre bakena na ngamba Fally ba comme na vie à risque bazaka émettre ne na zabona yebi ke na comme na vie à risque na ko tambola partout te na ko zala partout te na comme na vie à risque ya ko sakana te parce que na landi chemin mo boy o eza chemin à risque mais ça facile à kobonga chemin à bonheur je ne suis pas pressé na ko la sama comme na ngape na TVT mais dans les jours à venir vous allez comprendre pourquoi je suis ici. Je suis avec Fally. C'est le yako yo ke lenge YouTube, yako yo ke lenge Facebook. Ba mission nyonso bo no beta kuna ba presse Angola, ba miel de son, ba eboalotin, ba tout bo ke na ki na concert à Stade de Martyr à faire rigola. Wap actualité. Wap actualité. L'actualité aujourd'hui, l'actualité oblige de Jaël Show. Pour une simple photo. Bon son na mataka Stade de Martyr. Bon son na mataka masamba débat. Nangena comme na level nini na simple photo na lobby si monde na bombe actualité ba mission tout miel de son abeta na Stade de Martyr ni promotion ni continuité histoire c'est leur mataki na Stade de Martyr ni promotion ni continuité histoire Sarah Lula ni promotion ni continuité histoire Nani, donc, bino tout, boalotin, tout, ni promotion, ni continuité histoire, ni actualité et lali. Mais nga na simple photo na yibi na ebolotin. Na miel de son. Na yibi bon actualité na kanya on a minute c'est Jaël. Boto no boa kanzembu ezandenge nini. Pon nzembu na nga eya semaine prochaine. Wana za hymne national ba warrior. Ozo mona ndenge mutapela kana vie. Hymne national ba warrior, nga na opportuniste, kataka koteka mu pepezali, ah, ba warrior bozwa. O hymne national na biso di, nzemba dadi, na biso ba warrior tozawana. Siko actualité na bino eza wapi. Seulement le nom de Fally, le nom de Jaël, biso to ya boto swani, o mona batu ba kote la Fally baza. O mona batu ba bunde la Fally, nga lokona za chanteuse, na ya na kote li Fally na bwa kibor. Na se polémique, na se ma finga, na se des autres, ngana okende kana kifofol njembo bimi bat babini, njembo bimi bat bayoki, ba wario bayambi, na se ka ya buzoba wana, bila bosa buzoba po bo gagner l'autre, bo gagner ba vue, bo zo mbongo na fin du mois. Ngasko na sa buzoba po na gagner ba vue na noté, po na gagner lobby, batu ba yeba nga. Po hymne national ngaso déjà yokani ba wario ba c'est le challenge et tout, déjà ivoirien on peut s'en valer, gabono on peut s'en valer, bata Fally les colo bo peut, bo mona passe nga beta ba calcul déjà. Na se ma finga o esi la te na na posa na ngoti faire semaine prochaine pour ton nzembo ebima na sa polémique to mle bo finga na kanda ba wario pe wakokatela sa polémique les challenge nazo pela kaka yosko sa ya ma finga na téléphone ngasko to na boka nzembo tango ivoirien yo ke comme hymne national ba wario ngana kasi ma Fally to voler mbala moko na Québec la Côte d'Ivoire mbala moko ko sa Fally mo bekoza o Fally o beta la Côte d'Ivoire Jaël yaka mata la podium hymne national ba wario tala ndenge siko na opportunité o babilo ko ngaza ko luka yango boti ko finga nga siko te po nzembo ya so bo katinga polémique avant nzembo sa succès te nzembo katinga polémique avant nzembo ebeta te il faut bo finga nga po nzembo ebeta makasi c'est le omoni ke pembe na Fally bomengweza omoni ke pembe na Fally l'actualité si la raté omoni ke pembe na Fally muto abongaka tala simple photo pamba ndenge vi na nge komi siko na komi via ba star ya ba artiste na komi finga ma na komi menacer ba komo solliciter nga yaka kotoyo awante bomengo awante audience tala simple photo c'est l'onde na melibino success stade tala simple photo ndenge na zipi Stade de Martyr tout le chroniqueur sera Jaël. Tout le chroniqueur Jaël. Et puis, nous avons dit que nous avons pesa batebele kanda.
So mutamonika face nanga aoki kanda. Eza ndenge moko nde boka kanda so bamoni fali. Eza ndenge moko so bamoni elongi fali noko sala ba azo pousse azo ko avancer. Nde ba artiste ba yoka kanda so bamoni fali. So ekiti nanga so mutamoni nga aoki kanda makasi. C'est comme ça que ça se passe. Parce que je suis la sœur ma papu ya aigle. Biso tozaka boloka papa wemba. Biso tozaka na loboko ya mama. Na loboko ya papa. Ok? Bon eloko lobate o eswanga. Eloko eswanga su ezalate. Sina eloko oswanga ezati. Eloko oswanga ezati. Bino mo bokomisinga niveau papa ya vachanga ka. Bino moko bozuma pala bokomisinga na niveau ke fera cha mwana moka. Bino moko. Omoni Kofi za ndeni. Soki yo sa mutu na ye. O kote la ye. Moni nana zanone Kofi za ndeni. Soki oza mutu na ye. O kote la ye. O sa le défense. Ya mutu moko au finga ye. Kofi atala asu mutu au kote lete. Kofi akoma kotala munguna oya au finga ye. Akoma plus na besoin ayi ba mutu azo finga ye. Ke mutu azo kote la ye. Ça c'est Kofi Olomide. Moi, c'est en passage, je salue Valérie Lito depuis États-Unis. Je t'aime beaucoup, ma va. Kofi Azarani, Patricia Pataki, Babi Lobezaki, Yako Yinda. Maman Paradis, tu es là. Patricia Pataki, Nama Sanae, Pavodi, Maman Paradis. De gros bisous là où vous êtes. Maman Tunanga. Comprends? Parce que Azarani, Kofi Azasoro finge kuna, na yo mto kotele, Kofi a négligé mto kotele. Akomo calculer mto finge abenda aya. Potali ke kuna nde makambweza. Awa yo so kotela ngame ba otala kuna Kofi Azara bongo. Na minute na orchestre te, so na yeka na mina ngina kota ba boyanga. Ba fula ngama kasi. Po ba ibike, pourquoi tout le monde ba otala kaka ye? C'est que pour l'instant, ye ndaza na makambo. So boye barati. Ole bo beta binonga kara, binombo pesinga makambu. Ole bo beta binonga kara, fia zozo, fia lokolo kilo, fia zwakate, fia yebi ko latate, fia zana preka malongate, fia ndumba, abota bana tata, atika bana na free seed, fia biloba loba, afinga kaboye. No soto nasko mutasuki shonka na suka na ngonyo soto na Jaël. Vous êtes belé pour se justifier wapi. Bien, je suis trop à l'aise là. Merci que la étiquette t'amène. Donc Thibaut, oh, allo kanjela poto yaya. Bon yo vandi kono allo kanjela poto ti. Yo za chanteuse ti. Yo za chroniqueuse ti. Aolu kanzela poto, oui, aolu kanzela poto. La vie appartient au courageux. Yoka so fallait vana na ndaku na bango ayekola koyemba te. Alinga za fali lelo. So kotaka complexe ke na oyemba na te ba wenge de Jésus. Donc ayekola koyemba. Tanga kenda quartier la te. Ami sala sou makasi. Yoka si nzela vie ba lukango na ndaku. Nzela vie ko bonga ya vie. Vie eza pona ba violente. Aolu kanzela poto, oui, bon yo lukanzela ni. Nzela wese. Yo lukanzela wese yo sa vie pour faire na ka sima batu ya vie ça pour ba bukoluka vie pour ça pour ba violent vie ça risque pour nous cause bonheur faut risquer tu dois risquer dans la vie ce qu'on risquer te au bonheur te vie ça risque donc on a risqué pena vie et puis dans mon cas à Paris dans mon à Londres dans mon à Belgique dans mon États-Unis vie ça risque yaya ce que lali ba lalio o tu bouche bée, au fait na bouche bée. Vive à risquaka. Pour comme un meilleur, tu dois risquer. Ce que risquer t'es au comme un meilleur t'es. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Ce que risquaka t'es et talingate, tu dois risquer dans la vie. Maintenant il peuple n'a pas ces vertige. Maintenant il papillon n'a pas ces vertige à vie. N'a bien sa fille agitation. Elle ne dort pas. Maintenant il peut appeler Keep magie, cuvette. Keep magie, cuvette, tu en as passé vertige à vie. Il a eu vertige à vie. Il y a un journée où ça va 10 000 émissions. Fille-moi, bien, mato et katana. Et le monde dit, il y a 7 belé. Taba personne est belé. On dit sataniste. Mato et katana. Fille-moi, belle, ça m'a liboma.
Mobala boyo mo kezo kiso bel seli boma. Mobala bel li boma til le fait mobala na lembi ba message à la privé. On a pas ça mutunga ko bono sele ba mission chaque jour. Yena yebi yesu na sele moko na bwaki. Ye fa sa 90. Tango 690 ngana yesu na ngana yebi. Ngana yebi. Yena ko bomé na tension. Yena boke na kena moko ekangi 2 semaines. Tono ya dimanche na boke le sou ba ekangi sou 2 semaines. Yena zongi sakie. Yo bano lobila kanga, yo kiapi yaka. Mutu na sima papala, liboso triangle. Matoi suko boye, matoi katana. Moi si ayo ninga ne basi lesbienne. Basete. Moi si sito shbena na uzwaye. Moi si mukolo boye na uzwaye. Yena lobila ke mite, yena ekaleka ba. Ce qu'on a yebi ngafana na yebi comme faut ça agiter afi agitation yako bandolela botu na patricia pataki yako bandolela mena likambo ya yebi azalo kuta ma obimiso lokuta awsoma bene eno salati yo pena yo na classe bata classe yo bako lingo batikinga na place bata classe OK na nani tu sors avec qui tu n'es pas classe ma chérie oloba na lekio musika na liona ukiposo na vena kishasa lokwa dimanche on zanakini dimanche qu'on a pokwa so na za fatigué te lundi na 12h na chelo dire qu'on est spécialement kapona yo ndeni ni ya divorce ndeni zema divorce olomola ngwani divorce awanga na zema mo sambusa divorce obenga njo tonso banduta ndeni zema mobala nasi héritier kasongo olingo ya osele émission tina télé héritier kasongo tina $200 abaya yo njoto dongo denize me divorce wana mambo bele yo na yolo lundi fona 6 mambo topo na elio yo fo sa no be mission 6 se défouler fo sa no be mission 6 no beli so mutu yo obela liboma obunga si jafere omoni na bungi so si jafere omoni no sa remix ma finga osaka remix ma finga obaksa lokuta garçon na bengeta mwana te garçon zo yemba papa pa Fabregas à cause de mobile nanga tie soya ba finga moi mobile te mais tie soya à cause de mobile nanga ti na somba voiture na kishasa yo kusola voiture ti et soyo otama bilamba na kati voiture mais na bomi bala fona zo voiture nanga ti na bomi bala pa roger na zui car nanga na zui bilo nanga na tika kofa nanga na yo tiko pa omelette nga ki nanga ma campagne na somba car liboso na yo na kisasa Kinshasa a paya car liboso no na zwa stand liboso no yo saka ba remix nanga osaka ba remix nanga deni ya devo sa sundra kwa na zemi pwani deni ozo bazema batutubu wafia side devo sa bayo makwanzele kia sundolo na zemi ozusu zema bata héritier so sa tindelo mbongo lo ngazema buanga niyo chéri abedi zemi devo si zemi héritier ka songo zemi nani lisusu wafia bazemi fia makwanza banda mokile banda bébé soki chrétien lulu yaya nga pena danga nga banda kozala maréchal depuis le début na swana makasi puis na yebi oswana siko banda nakoma chanteuse nakoma calculer koswana bana koma chanteuse nakoma ocha bala terre et puis place naza tellement classe place naza pembeni ya ba warrior et à classe makasi les chouchous de warrior comprendre naza wana naza penza wana pembeni ya ba warrior ya mwasi matoi pepele oyo linga bwakela nga liboma oyelanga nganga yo monenga zoba makambo nyonso oloba okoma okosa mpo mamofinga esili bato baoyoka mpo bayebi yo te makambo ofinga esili okomi siko oluka ya okosa siko bien no pusi opokosa omoni na ofinga journi so na finga dimanche apoka te na ofinga lundi na 12h siko émission wana ozona bapela badanseuse ekota bapela badanseuse ekota baza koexplike yo ndenge ozala danseuse te
Donc yebi obinate mo kilo tout fond va che formol et kilo tout fond ko va che formol on ça appelle la danseuse Angola Kinshasa bango tout ba benga gel faut chat téléphone ouvert fiana zandoki yom to salier mama ça no pekati cause no surprise 12h lundi olela oyoka ba ojo ba ninga no ba danseuse bando bana pa karma pa obela mutu